Union africaine, il y a une différence. Chilombo a été préparé, le président Félix, son excellence, a été préparé pendant 30 ans pour diriger. Kabila n'a jamais été préparé. Et c'est là que mame, Moutakomi président. Vous comprenez? À ça, un document monté où il y a signé. Kabila tika la un programme ata monté. Kabila no mona ayewa. Kabila n'a jamais été préparé pour être président de la République de ce pays. Yangwana Tatuna. Mais Chilombo a été préparé pendant plus de 30 ans. Et ça vous fait dire parce que le pays est comme à considérer. Même la bande on a vu son africain, neuf pays au Zingibiso, tous à la considérer. Congolais aux associés montent jaloux, babimise la gaye que non, Congolais bika masanga. Oui, mais babeta y orona gelonguna sena. Est-ce que bien? Bah je sais makila ba organiser babeta. On a gelonguna ni na sena. Bakoué yaki déjà. Il y a mon que le rôle basi bakoué. Et là, on besoin ça les athées, atteindre soi-disant lettre à démission, à reprendre Marambo belé. Oh, le président fait ceci, le président. Merci beaucoup na bande ko tuba aux occasions kolanda émission na biso na 3W Congo France. Merci na ba diaspora tout ba pesa occasion ya ko partager l'émission ya ko ba aimer l'émission na biso o tout la rabino awa delo to moni président Fachi ou ya RDC a commis président ya Union africaine de Afrique nyonso yem tazo représentant ou état que président double président ya mboka na biso Congo président ya Union africaine. Alexis Tambwe Mwamba a démissionné. Trop lango awa moto a remplacé Wadaki adalaki na régime le kaki ya monsieur Kabila adalaka premier ministre Sadi Banga yem ta remplacé place wana trop lango awa na partager 5 vieux automika ko sala ni papa Richard Ngoma auto sala kane ba analyse ya politique ba te belé ba sepela kanenga lobaka. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous sentez déjà? Oui, Ngolo et Soumassia. Lelo déjà, tout le monde, président Félix Antoine Tshisekedi, président de l'Union africaine, a eu la cérémonie à Addis Abeba. Oui, c'est un événement très important pour Namboka Nabiso, parce que depuis 67, le Salamaga, tant maréchal Mobutu, a organisé l'Union africaine Awa, place Batonga, le Loto, place Batonga, Bandago, la cité de l'OIA. Il y a 67. Mais l'élo, la République démocratique du Congo, je suis présidence de l'Union africaine ex-OIA. Vous avez OIA et l'Union africaine. L'élo, République démocratique du Congo, je suis président Souana. Et ça double honneur pour Nabiso. Donc, dans le monde entier, Congo est un concert des nations. Congo siko baza ko monango baza ko yokango est-ce que Congo ezali au Congo ezali nani azakuna Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yende président ya Union africaine donc double brassard apesi mbala moko na ba ndenge faso ko tambwisa ngo apesi mbala moko ya yezalaka makambuti o yeza cerveau ne salaka doit ça planifier ki ayibi ndeni ko tambwisa maneni apesi ba ligne ba grande ligne ya conduite ya Union africaine n'exercice à pouvoir na mandat au bapesi na mandat bapesi yango a biso pe mboka charge Union africaine ko zwa Afrique mobimba eza charge te bapesi par rapport ya ba intérêt na bango te par rapport au lukababi ke mboka na biso eza na ba biloke belé eza par rapport à bongo te batali ke ko pesa ngo na mboka Félix Antoine Tshisekedi mais mboka na biso eza na biloke belé biloko on so batikeli biso to sala na oni to sala na ngo lo tata tonga pamba to sala te biso toza spécialiste ya motema mabe so to sala même mutuka so to sala mutuka ya motema mabe wane kotambola mais vous associer bato nyonso o bakoya na expertise positive pour Congo ke liboso to ko bénéficier na biloko tata nzamba acha po na biso ba congolais o le to sala ka motema mabe lokola tata nzamba ache mwana mboka wana Félix Antoine Chilombo azala wana to ko kende vila sika yango bali batongata ville eza kala et beba mais sika ngona mba tongata mais to tika to kende to avancer au lito zonga rasima Kabila ça 18 ans ba mona été ba pesa yango te président Fachi 3 ans ba question Kabila tika la ozana programme ata mo te Kabila no mona ayo wana
Kabila n'a jamais été préparé pour être président de la République de ce pays. Yangwana Tatuna. Mais Chilombo a été préparé pendant plus de 30 ans. 3 ans, il y a Union africaine, il y a une différence. Chilombo a été préparé, le président Félix, son excellence, a été préparé pendant 30 ans pour diriger. Kabila n'a jamais été préparé. Et c'est un cop moya mame mutakomi président. Vous comprenez? Azatana document monté au ya signa. Intérêt na bango, msou zabi ki na Union africaine, msou intérêt na bango ezal. Intérêt à la rate. Tu ne peux jamais faire la politique, tu ne peux jamais diriger un pays comme le Congo, un grand Congo. Sans intérêt à tout msou ezala. Et au zalaka, au boyi bamba intérêt na ba bundisa o. Ba bundisa et puis on met na pouvoir ba barrer soit ba bengano na coup d'état. Ya boya ben intérêt ba Taliban. Asuki wapi? Abimindeni. Yo boye intérêt ba Talibanda, yo moko bendi intérêt ba Talibanda boyi. Intérêt peuple o boyi. Intérêt ga yo na batuno ba nazi wana. Tuwana azwaki. Kasa président Kasavu ba loka déjà mon mboko. Soko yibiango. O tika o kufa piaka. A tika la piaka ngobi bombelo na o ibisa. A tika la ngobi. Double président Fachi, Union africaine, président de la République démocratique du Congo, président de l'Union africaine, Congolais à Vina, au monde ont déjà des avantages pour nous cannabis. Et ça vous fait dire parce que le pays est comme à considérer. Même la bande on a vu son africain, neuf pays au Zingibiso, tous à la considérer. Congolais aux associés montent jaloux, babimisé la caille que non, Congolais bika masanga, nabasi. On a des slogans bajarou et ba service secret ba pays limitrophe ba sala yango pour diaboliser Congolais à cause de l'eau Congolais zana. Ce qu'on va comprendre qui est le vrai Congolais sala ni. Congolais sala tout le monde déjà a appelé projet Otonga Maluku. Tout le monde déjà sauté déjà ba fiche ou ba bimisi déjà au monde. Tout le monde a déjà na série à M. Kabila, ba fiche bimaranango, ba fiche bimemona ki loko ezaki to ko aéroport ba la kabiso na vision aéroport tout le monde aéroport oza la beauté ya nini to esquara na fiche. Est-ce que maluko tout le monde ba dota na fiche tout le monde ngo e ko suka kana ba fiche wana te tout le monde na beauté ya bo. So ko moni ngo to ozonga otuna nga question. Mais au monde ngo moi je te rassure. Oui, tout le monde a biso ba fiche la kabiso ya aéroport. Wana Kabila te. Wana Kabila na batuna ye. Oza Antoine Félix Tshisekedi na peuple. Biso toza bato oteke no yo président sala mabe to komelela yo mbondo to ko attaquer yo. Biso dona websa président Félix Tshisekedi Jumuzuzo. Biso tozo kufa na balabala chebino to ya matanga nani to ya chebino. Mais lokola zaki na mutema na ozala mukonzi. Nzamba mona mutema na ya pese pouvoir akomi mukonzi boko na ville wana eko salema et na ville wana je t'apprends wewe osalate par rapport ndenge ba dessiner ville wana ba architecte égyptien bato ba manda otonga ba pyramide po biso tonga ke ngonte bango batonga ke même bazali ba noir ba dessiner ville wana basali place à wewe ate basali place à métro ya tramway ya Thalys handicapé vélo pour la physique hein on a moi et ça ville ba senzité au félé mais ça file et ça fait ndeni par rapport no lobi ke ba sale place ya au sala ba physique ba nini nyonso oui ba personne vivant avec handicap bana ba balabala ba mama bana otambola bana biloko na mama no mema ba mais wewe eza kuna te wewe ukota te salité wana tolingi yango te yo salate kuna intérêt pour na mboka na biso ka eza pour na mboka na biso parce que nazo bisayo il faut une nouvelle civilisation ya bato. Est-ce que bato otonga ngona no kozala à part bato Taliban est-ce que bato ya biso pe a o zozanga misala ba kopesa bango chance pe botsa loboko kuna po ba meka kozwa misala pona kolesa pe ba famille na. Mais oui parce que main d'œuvre 40% aux la congolaise ba carreleur hein électricien, ferrailleur, surtout les ferrailleurs. Même si les Égyptiens vont venir dans main d'œuvre, il y a génie militaire, mais main d'œuvre, il y a la congolaise 40%. Comme Jamal Tembong et mon année place. Papa, on a un gouvernement égyptien. Et ça, caméra était na Jamal, va Jamal naye. On a pesé au Tongelanganda, au Luga,
oncle na bino ya maçon ole atonga 3 niveau ebi mambo 3 niveau te omotonga maison base boda même balinkonda bazuyo prison on biso pe mutana na sima to moni mwana mboka David Mukeba na David Mukeba za na likamni ala na sima nango ke imtazoza ada azolandela par rapport ala compétence wana te azaka wana pona otala olandelelo te wana ngana webisa yo ala compétence wana te wana eza gouvernement égyptien ya ebi génie militaire égyptien aye bien il y a David Mukeba, il y a génie militaire égyptien. Ah, il y a en tant que conseiller d'infrastructure, il y a président de la République. Abanakota la kaka, Giraffe Kengidi la, eka abua Kengele Mumbu. Ah, okota mamwana te, eza ayete. Ya ayete. Merci de continuer par rapport à l'analyse que awa to solo la nyonso o ile kana mboka na biso Alexis Tambwe a ko démissionner après ko démissionner ne to moni vice na démissionner moto la ndaki na sima démissionner après moka yo démissionner après mbala moko les mêmes jours wana mbala moko ça dit manga bakisami na poste wana eza tricage te ko laksa ke bata FC bolinga ki bango te fo balongwa bango nyonso mbangu Tambo Mwamba a démissionné te tunanga pona nini na woloba bo balongo la kiye avant atinda lettre de démission vice nem tabanda ki o démission mais vice abandi après avoir kolongo la bango tant que secrétaire général il y a Sénat a convoqué session pour mettre en place bureau d'âge ba ko yi déjà tant bureau d'âge est déjà installé bureau d'âge il y a makamla maboko avec les mbutamuntu malendeleo bakoyaki après wana examen ya motion oyo basalelaki bango déjà na honorable Gerengo oyebi ke babeta honorable Gerengo kuna na Sénat est-ce que oyebi bien ba José Makila ba organisaki babeta honorable Gerengo kuna na Sénat bakoyaki déjà ye amoni ke lokola basi bakoyi eloko bosa osala eza te atindi soi-disant lettre de démission à reprendre Marambo belé oh le président fait ceci le président fait ça azaki rancunier ba wana baza ba ennemi ya Congo dans tous les bateaux ba travailler qui wana 4 personnes côté ya ministre de la justice côté premier ministre côté Alexis Tambwe côté Jani Mabunda bango nyonso ba ki intérêt te ba ki na bros travailler bien te moko na bango ta ko travailler bango ba yaki po ba saper ba torpiller hein processus de démocratie au tozana ngo na passation à pouvoir au esalamaki bagina mutema wana te akobongisa mbo bagina mutema ya no président Félix a échoué mais président Félix na kumbeli bango te da ba okuya ta pressé te Alexis Tambwe normalement fato les candidats tous les cas qui na Jani Mabunda ba sali élection ba bandeni to kolongola e acheter nani ya ba voter mais o yemba mo voter mbala moko mona mboka bali mais et les kakandenge nini soki bureau d'âge ezui bureau d'âge ne organisé avant bureau d'âge organisé ba ça nini faut bayoka l'accusateur bato bafundi yo faut yo ya kosamba ya s'expliquer devant bureau d'âge ya bona ya s'expliquer devant bureau d'âge alobi ko a démissionner déjà ça koyaki yo zui 2 millions ya d'euros obomi na parler na yo un des journalistes biso to sangobi peuple sangobi hein peuple eza ngobi donc piaka so moni balobi ngobi eza désert peuple eza na piaka yo 2 millions ke tshana parler na mbongo wa l'état est-ce que ko mbongo wa l'état ko tshana ndaku na yo quelle intention oza une intention nini détournement de fonds alloués au Sénat eza tentative de détournement de fonds alloués au Sénat c'est une infraction grave punissable bala mo bo chantier mutu Sadi Badibanga ba changer Sami Badibanga te bato basala une pétition contre Sami Badibanga ba se rétracter ba monanité atikali wana jeu démocratique est normal politique est tambola bon politique faut ba politique za wa dame faut ba place nous opesa champion na opesa 2 personnes pampa ngana olia 6 na koti zina dame ya mwana eza jeu d'échec c'est avant di wana to les questions élection te baki to changer mutu ndeto ngato changer Alexis Tambwe Mwamba wana to tiki mbala monga avandi na poste wana mais afandi na wana tsoki élection ya bureau ya Sénat a postulé na poste wana soki ba sénateur ba mo ba juger bon bazongisi sur la poste wana ba voter
2 millions oyo aliaki wana eza ya kozongisa to ya bakokanga ye to bakobenga samba to lokola démissionner babi loko biso yaki na posa démissionner toti bakokanga ye toza na état de droit bakokanga ye yo kozwa mbongo ya leta kono obomba na ndako na yo ndenge nini akende wapi na aéroport babotoleka passeport zonga na palais il faut que nous se présenter devant PGR naka voyager ke Lubumbashi ko kende ko solo sunga nani par rapport ozomona ke bato wana bazaka na mauvaise foi balingi mboko yo te ministre ke Lubumbashi après ye a démissionné avant démissionner abina ke ko solo na moto atindaka kombo nanga tant alerci ta mama pe amoni ke show l'équipe par rapport ya mbongo bato bazolo alinga kende Lubumbashi bazuye passeport mais nazo bisayo nga na benga ba bomba nazi par rapport ya cause omona mbamo bango ba osala wana c'est purement nazi balingi mboka te so batambo mbana babandi ko sa politique banda kalati biso to na classe to ka tambo mwamba oh papa mais tala suko bilana bango na politique ya ka zéro tambo mwamba sala na compagnie moko te o Congola sala soko tuni na Kinshasa tambo mwamba c'est l'homme le plus orgueilleux de l'Afrique centrale ne babenga na cité ao l'homme le plus orgueilleux de l'Afrique centrale babenga na cité et bon soko muntu ndenge wana okumbela binoni na omemela binoni niyo sous président Félix Akosala batambo mamba baolinga yango te bambongo na bamisakana toyoka ba 2 millions ka 300 quelques millions toyoka kangoka koyoka na matoi o epanzaka congolais congolais soki ba monter na ba monter utaka wapi bimelaka wapi bambongo onske bimaka pa banani basinyaka po bambongo wana bima avant basine mbongo wana eza biso na ngana nde tosala yango te nde tofutaka ba impôt tant to futa ba impôt la réseau kota na trésor public bango siko baza na mécanisme oyo mbongo ebimelaka à partir du ministère de la Finance. Ministère à budget, ministère de la Finance, circuit wana mbongo ebimelaka. Banque centrale mbongo ebimi. Hein? Et mukanda te, ya papier na bigit. Ya papier na big, ya circuit wana ya papier na big misa mbongo mona. Sene sengi autant et que na budget avalisé. Et que la finance avalisé chez Mokoloto et que la banque centrale na trésorerie banque centrale la bimisi bango ba sui c'est Willy Bakonga pembo tombo yo moni Willy Bakonga makambo asali no moni makambo asali comment ko bimisa mbongo ya nengo wana na ta ya confinement bana ba ko nchikito yo bimisi mbongo wana et puis tala ozui ba ekolo wana ochaki atondisa wana ba mboka fin fond mais IGF a ma sécurité. Pourquoi bambongo les autres mara pas bateau ba travailler na mais c'est câblé dans bateau ya FCC bambongo na te bimaka quoi mais c'est Willy Bakonga bimisi montaboué alerci tambo bimisi montaboué moto boa bimisi montaboué bambongo na bimaka pa na bango kaka to ezala coaching na bateau bayoka na bato nyonso bazala click ba bike to bimisi montaboué ezana ADN na bango longola ondeni et ça a des noms bon ça va descendre à Cayen jusqu'à présent na yoka gaza na résidence surveillée mais nazana na ninte to lobela ngolo ya to lobela on peut confirmer et ça na ADN na bango baza ba descendre ya Cayen lokola baza na descendre ya Cayen baza ba descendre Cayen ba ko sala kaka ndenge koko na bango Cayen ya sala koko na bango Cayen nani Cayen oh bon temps la Bible était faut dans la Bible kaya salani biso la biso kaya oh mais kaya alit kaya zalaga bamba osalaga o kaya koko na bango ça va nazi hein kaya salani aboma nde ona belt na Bible hein kaya pour nini jalousie ya pesi offrande biloko pola par révélation hein Abel a pesi offrande ya mwana mpate nzamba agréé yango ya zaki na révélation te alors que jalousie abominde ona on va descendre ya kaya le jalousie wana eleki degré o bakongo babengaka nzinunu eleki bango na mutema bakobongisa te déjà to moni pe moko ya azalaki président ya IDPS
azongi na poste na ye wana o bato ebele bayimaki ntango Jeanine Mabunda babukaka ye mais kozonga ye na poste wana azongi wana akozonga na vengeance te akozonga na kanda moko te mpona koambrie mpe Jeanine Mabunda par rapport na kati ya parlement te Kabunda osala vengeance wana te Kabunda comme je le connais osala vengeance wana te osalela pays na ye ndenge azalaka kaka moto akusirkui olobi boye pa biso na idps tozalaka mingi ndenge wana tobunda trop moto abundi guerre mingi atikala na baréflexe moko boye comprendre balongolaki na poste est-ce que azongi su na poste wana te ata azongi wana mpo asalela la République démocratique du Congo vengeance eza te la République les intérêts d'abord du pays yango Kabunda ozonga et le reste après kati Jeanine Mabunda alaki pe mutu ya parti alaki file parti ya IDPS ya royal lisusu na batnini te mutarambasi Jeanine Mabunda eza vemboso kudi ya kwanga te eza vemboso te ya royal vemboso c'est un vertébré c'est un vertébré vemboso osala biloko wana te vemboso c'est un vertébré wana ve asala 9 fois ministre dans l'époque à Mobutu bilo wana yobangi c'était mais toi balaki affilié na FCC eza problème te ala politicien mundu ba changer ati est-ce que yo ozala to zaki mupagano ndimi kolo sumasi obongwani pe mwana nzambe o hérité pe bokonzela likolo parce que kolo sumasi ayaki pona bato mabe ayaki pona bato malamu te bato malamu déjà bata sauver mais bato mabe nda ayaki na ba ay bongo sauver mboso azongi na ye na ye tala 12 millions bapesi tala ndenga gérant kitoko 12 millions pour la session extraordinaire nyonso na metala ndenga via gérant kitoko na bato bando futa mate bafutami na bato mususu kutu nanu bazo matriculité mais bazu ba collation j'ai aimé kitoko to compte si ça na biso émission awa mais to moni a pe union sacrée nde yo momoni yango ndenge zo kendele déjà c'est un avantage oui c'est un avantage ata bambutu mbutu bimaki o nani asali boye ata Moïse Katumbi boye Jean-Pierre Bemba na sarone émission l'autre fois bisangai Jean-Pierre Bemba jamais rosa nini rosa la ministre ya mboka na biso awa par rapport à ko union so kaki na bango wana est-ce que bango ba ko pesa bango ba poste ba zoluka wana bakozo na bango bakozo ba poste rotinda batu bazu ba poste c'est ba travail pour l'intérêt supérieur de la nation na vision à chef de l'État au bon travail na vision chef de l'État aux Alibanda parce que vision wana c'est l'intérêt suprême ya Congo ya biso peuple congolais. Merci tokomi na suka message noko pesa na ba diaspora nyonso par rapport avantage mboka nyonso par rapport ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi olela komi président ya Afrique mobimba na pesa bande nyonso ya diaspora tout d'abord na pesa bino mbote mingi ba o ba ebi ngana ba o ba ebite pesa bino na pesa bino ka non. Faisons confiance à notre pays. Aimons notre pays. Olinga Félix olinga été talandenge to akotambusa. Tamusu lobby olinga no pays. Parce que batunyo sope ba olinga ka mutu moko te. Il y a toujours des contestataires. Mais vous devez aimer votre pays. Kolinga pays na bino et c'est un droit moko inaliénable na congolais nyonso. So boy Congo tie modi même si ozana poto parce que uti kuna Bible lobby ton pays. C'est là où se trouve ton bonheur. Donc, bandego, makanisi na bino bozana poto makanisi. Poto mpe ngone India, babima susute mais biso to sa émission. To lia fufu to tambola, Atango bi ali mais tozomona ngo benate parce que to a libre. Bo sala tout, bo tonga awa. Mukolo muzuzu, kozonga oza problème. Comme la braza. Bozonga na mboka na bino. Comme un problème bozonga. Ele batika biloko na braza. Vila sigeza otonga mabandeko diaspora engonga yango boyaka pokuna basenzi ba ozalate olingo za musenzi otikala na vile ya kala o kisasa kala to nango boaka na plastique libanda senzi bazape na mboka na biso oui j'assume ce que j'ai dit musenzi azanani musenzi aza muntu oyo azo permettre te mboka na échanger to place ya afandi a changer yango celui-là za musenzi. Est-ce que c'est la lelo ti mwana mboka fa ilo azala kaka opposant eza choix na ye choix na ye eza libre azala opposant to azala opposant mais ata vie nanga o to fandi na bango
na rassemblement ti ba 22h 23h na rassemblement to na vi on a fayo au mona ba prévisali ata vienanga donc vision na ezai mais to yambaki ki to otango yaka na palais à vie na limiter na rassemblement. Merci to comme na suka to sisi na biso émission mais eza sangwa mama awa to moni bande ko na biso to dinda na mai oyo sali batu nyonso pasi to kabola mawa biso na Congo France to kabola mala bande ko nyonso ba perdre ba famille na bango bana na bango ba papa na bango bande ko ba uti kotika biso karo ekoti na nzela mai awa Congo nyonso pesi mawa. Papa ils ont fait ça passe mais eza l'incivisme routier na kata capitale. On n'a pas de chauffeur. On n'a pas de chauffeur Moutaouti na wewa comme chauffeur. Moi je condamne l'état où Yabisonan. Il faut pas changer brigade routière wana. Ces gens-là sont devenus trop corrompus. Batinda bango kuna na ba maniema kuna na place ba carrés à la trotter. Ba former brigade routière mususu. N'a ngo za chauffeur. Nzela maya na pesa ramuki to boité mais ba cha panot 40 km/h. Il y a 6 virages gauche droite. Tant yo zo ya na 40 km/h on a vitesse sur ya combien? Allez-y comprendre hein? Mais mes condoléances à ma famille, nous sommes perdre bande on a bango. Merci to comme na suka ngala bio to kutani mbala sima be monsieur Koya merci na Christian Touré Mukendi oya zalaka na sima montaka ba image nyonso merci na mon boss monsieur Dili Lipumba mais aussi la passe la chauffeur o ba memaka ba camion soki na no zwina no bele ba opesa ba permis kaka boye montauti na wewa comme chauffeur on te mona ba accident boye ko mona ki ba famille bele perdre bande ko ba za kolela mona ki nzile malgré nzile za mukembe ba koti na nzela nini Yas Mobimba, Bakbaki, plein et belé, attends, monta bika par receveur. Et ça la passe. Merci, Bande Kobalanda Rabiso, Madame Tokutani Balassi, monsieur Koya. Congo France. France.com, site ya Congo Masola danger, Masola Kitoko. CongoFrance.com